tolobaka tolalaka tolamuki na badossier ya sika mosusu ata soki oboyi na yo dossier oyo ya oluka yo na communauté na biso na Congo na biso ekoma nango bongo ata soki oboyi dossier olobi penzaki dossier oyo na okotela yango te na obetela yango lisolo te mais dossier wana yango moko ekoya penza koluka yo neti dossier oyo kisongisongi officiel amemili bino eza dossier moko bandeko nanga en tout cas dossier penza eye koluka ngai eye yango moko koluka kisongisongi officiel aya kobetela yango lisolo bien que de son côté to de notre côté kisongisongi officiel tolobaki ke to kota lisusu je m'excuse makambo bato te mais dossier eye ntango eye moye toboya yango ezali te ebele ya bato toyebi pasteur na biso Kabundi Walesa toyebi ye ndenge asambelaka eza kotuna bato ebele babengaka biso mpona kotuna biso mama bopesa biso programme ya église ya Kabundi Walesa tokende osambela. Il y a aussi d'autres personnes oyo babengaka biso baza na batémoignage ya makasi na église wana balobi nzambe ya Kabundi Walesa aza nzambe asalaka makasi bato mosusu balobaka bongo. Mais de l'autre côté bandeko nanga kandenge boyebi mataki tape makambo ezotika pe papa na biso Kabundi Walesa te côté mosusu bandeko nanga ba scandale ezotika ete ekomi kaka soki bolali omona kaka pasteur Kabundi Walesa asalaki pasteur Kabundi Walesa lobaki pasteur Kabundi Walesa akendaki pasteur Kabundi Walesa akitaki bandeko nanga ekomi nango kabongo kandenge tovandi boye bandeko nanga dossier mosusu eye concernant kombo ya pasteur Kabundi Walesa na mwasi na ye la famille makambo ezali Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe fibrome myome kyste règle abondante Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Avant de continuer, quand ndenge ezalaka moi sensibilisation na système moko bien na système moko kitoko la famille Gavker ayeli biso ba masolo moko bien Gavker ayeli biso ba masolo moko kitoko quand ndenge bayebisaka biso na Gavker pika na yo libela la famille na Gavker pona bandeko na biso mosusu quand ndenge na lobaka ozana ma problème ya kobota oluki mabota na banzela nyonso omonaka kino ezosimba te de l'autre côté otali pe âge eza nango avancé ekozala malamu benga Gavker asunga yo mpona bandeko mosusu la famille ka ndenge tolobaka eza na bapapa ebele lelo basi bakomi kokima bango lelo basi bakomi kobima na mibali mosusu pourquoi parce que papa azokoka lisusu kosala makambo na ye bien te omoni basi pe bakomi kokima yango kozala bien papa komitia poids te komitia tolo penza makasi te
benga gafker asunga yo ekozala bien mpona bandeko na biso baza na problème ya nzoto omona nzoto na yo ezoyaka kaka monene ere mosusu yo moko okomprenaka te le pourquoi nzoto na yo eyaka monene nga nalobaka toujours c'est le moment benga gafker asunga yo na ndenge moko ya bien. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne qui sonne son officiel. Bienvenue na balandi nyonso ya kala. Bienvenue na ba onyonso ba kokota sika na chaîne na biso ka ndenge tobetaka masolo ka ndenge tosololaka. Chaîne na biso ya kisoni songi eza chaîne moko ya sika, eza chaîne moko oyo tobetaka masolo na kombo ya bato. Ka ndenge boyebi moyen ya kobeta masolo na kombo nanga eza te pe kozala te yango tobetaka ka masolo na bakombo ya ba personnage public ya bato monene donc soki eza ya koyinda toye tolobi soki eza ya kobeba toye pe tolobi ezalaka bongo bandeko nanga ka ndenge boyebi soki oza moto ya liboso eza mpenza mbala na ya liboso ka nde balobaka ya kokota na chaîne na biso ya kisongisongi officiel kobosana pe te kosabone osabonaka tango osabonaka bongo kobosana pe te koklaka sur ngonga ya notification tango tolobaka ngonga notification bongo eza malamu pourquoi parce que chaque fois que kisongisongi officiel abando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informer la famille na ndenge moko ya bien. Botiela biso ba j'aime, bosalela biso ba partage, biso tolela na biso ba partage, tolingaka penza ba partage mingi makasi, ba partage na bino et osala que non chaîne na biso ekokende surtout et encore liboso na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Quand nous beta masolo ya papa na biso ka bondi walisa au cœur d'un grand scandale. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Sensibilisation lisusu ka ndenge ezalaka na ndenge moko bien na système moko kitoko la famille bamapango koteka yango yo bamapango kosomba yango yo sombelaka bana na yo lupango ekozala malamu mingi la famille omisombela pe yo moko lupango ebele ya bato tozalaka na biso omona lelo ozala mwa 30 ans ozala mwa 40 ans yo otie na mutuka kolata otie na mutuka ba voyage kilikili otie na mutuka kolia mais tobosanaka ya lobi na biso ezalaka toujours et encore malamu mingi la famille kotala pe lobi na biso ata soki yo de ton côté peut-être ozana kondima teke na se ya moyo ovanda ta 60 ta 70 ans mais kanisela bana na yo ozana poto ozana Congo la famille batongaka toboya ba vie wana teke non azalaka locataire à vie ekozala bien te batongaka lelo tolobi soki okufi bato bakomi kotuna garçon oyo to papa oyo akufika boya tiki nini esalaka fière ya makasi komona bato mosusu papa wana kutu atonga ba immeuble papa wana kutu atika boye papa wana kutu boye ezalaka malamu ke balobake papa wana tika bilamba
Sko bilamba wana bandeko na nga ekosunga yo te. Ozalaka bilamba moko oyo ekosambwisa yo na mokili mobimba. Bamapango yango oyo $350 ya pamba oyebi ke naza na mwa bisika na nga oyo nakoki kovanda naza na mwa place na nga oyo ekosala keno na vanda bandeko na nga ekozala malamu mingi. Voilà. Tokota na makambo ya papa na biso Kabundi Walesa. Il y a pas longtemps nayaki kosala émission concernant papa Kabundi Walesa. Ebele abato tomonaki bamakambo oyo mwasi ya papa na biso Kabundi Walesa bande osala. Ekomaki tamboko bandeko na nga nayebi te. Nayebi te soki bato baoyemba na église omona mwasi ya papa na biso azobimisaka ba dollar azobwakelaka bato. Tomonaki pasteur na biso Mike Kalambai tango azosala ba sensibilisation na ye pona concert na ye Stade des Martyrs. Toyaki komona mama na biso wana azobimisaka bazobwakelaka pasteur Mike Kalambai bambongo. Ebele bato ba comprendre na bango balobi peut-être parce que aza star aza pe mutu munene na mboka na biso tellement mama asepelaki komona pasteur Mike Kalambai ke koyemba na église na bango yango comme signe de reconnaissance asalaki bongo. Toyaki komona pe ndeko na biso Kes Bloom. Ebele bato toyebi azalaka ivoirien la famille. Akendaki pe ko visiter bango na yebi te bakendo solola nini na bureau na bango. Tomona mama na biso mwasi ya pasteur Kabundi Walesa abando bwakela Kes Bloom bambongo. Donc Kes Bloom na yebi te azaki ya genou soki babando sambela pona ye soki abando loba nini pa ya mama azobwakela ka ye bambongo. Kosala tina ba frère à église soki bauyemba omona baobwakaka bambongo babiloko wana nyonso babando filmer na babiloko wana nyonso ezalaki sur les réseaux sociaux. Toyaki kosala banalize awa ebele bato balobaki bino bozande na motema mabe eza motema mabe yango ezosala bino bongo bolingi bato bakaba te. Bon, tovandaki na biso kimia parce que ezalaki ka analyse kane tosalaka analyse. Et du coup lelo toya kovanda lisusu toye komona na église en plein culte kan ndenge tokotaka papa azoteya tomoni ka mama na biso mwasi ya pasteur Kabundi Walesa ye wana atelemi atie kopesa bisou na mobali na ye azoteya. Yango bandeko nanga kane boyebi ba vidéo déjà ezotambola ba photo kutu n'en parlons même pas. Bato mosusu baye kobenga balobi mama kisongi yo nde mutokotisaka makambo na kisongi na ndenge ya bien. Siko na situation oyo mama olobi nini. Bandeko nanga kosala kisongi na musala nzambe ezalaka facilité. Tobeta kisongi na bato mosusu me basala nzambe mosusu na bangaka. Na vanda bapenza na banji nga moko na lobi nzambe o nini bokotisa ngai. Mais comme tu me sais na biso na kisongi tokobetango tosala penza kisongi. Bon, elo na oki koloba ezaka que peut-être mwasi azalaki touché na prédication mobali. Sikoyo amoni peut-être moyen na telema na sala makelele ezate moyen na telema na gange ezate pona ko encourager mobali ke makambo yo te etutinga na motema to ekotinga na kati. Il faut na telema na kendo pesa mobali biso pona ko encourager lisusu que non continuer na musala ozo sala continuer na ndenge ozo sala peut-être qui sait toza batu peut-être de son côté assentira qui pensa que non il faut apesa mobali na bisou parce que na moni batu mosusu ba oloba eza base mikolo balingi ba milakisa mikolo yo couple ya Walesa balingi matalana. Bon, je ne pense pas parce que pasteur Walesa aza pasteur wa bandi ministère lelo te. Pasteur Walesa ayebani mokili mobimba ayebani soki azalaki besoin ya matalana peut-être na kala wana tango mokili yebaki ete de alingaki asala ba matalana mais na kilelo oyo je ne pense pas que pasteur Kabundi Walesa koti ko telemaka boye alobi na kota na ba réseaux sociaux na banda pour que batu batalanga batu bayebanga. Je ne pense pas
wana peut-être ezalaki ka inspiration mwasi azalaki peut-être touché na mateya oyo mobali bando teya yango eyaki kosala kino bamipesa babizu kaka na kati ya église. Biso bato ya mwindu tomonaka bizu neti eloko moko boye, mais mindele bamonaka yango normal, bamonaka yango normal, mais biso babantu bandeko nanga tomonaka neti eloko moko eza tabu, ezalaka bongo, mais mindele bamonaka yango normal, bamonaka na bango c'est normal, c'est normal. Omona mobali azoteya mwasi pe ake kopesa ye babizu, mindele bamonaka penza normal, mais biso bato ya mwindu bandeko nanga ezala nango ka pasi omona pasteur asali kutu akendaki kutu pardon. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya baterrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya Maluku. Baterrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali baterrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Baterrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.